Bandeko ba bolingo napesi bino mbote, bandeko ba bolingo bayaya bamama batata bandeko basemeki babokilo ba tututu. Je vous dis koleka na ya Nana Amelia, Deborah Bombole na nani na komo yesu nani Musindondo Simeon eboti makelele nzambe na bomo makambo ya théâtre eketi wapi mavana bandana pesa nanu merci na nkolo nzambe apesi biso souffle de vie. Papa merci pour na souffle de vie, merci pour na kozangisa te mesa na biso eloko ya kolia, merci na kopambola moko na biso nyonso alandaki ngai oyo nyonso atie like oyo nyonso apartage sala ebolamu bolamu elanda ye lokola gibier moto nyonso apartage atie like atali tina suka basuka ina nyonso. Napesi mbote na Floflo awa de moi, maman Alice Landu, napesi mbote na ya Mami Longo, Y Kabakuk, Chacha la mama, napesi mbote na Masata, Nkolo Pepe no zongi, merci. Rafine, napesi ope mbote sika wapi ozali. Et puis, nake kopesa lisusu mbote. Na maman Florence Ebouma, na kati ya Liège, napesi mbote. Napesi lisusu mbote. Na oyo babengaka Adona de Kaza napesi mbote na maman Rose de moi napesi mbote wana bato na ngai ya tongo, les gens qui me soutiennent vraiment nzamba bakselaka bino kaka ebele mpona nyonso bosalaka. Karine Luntala napesi pe mbote sika pe ozali. Karine de moi, bisous ma petite sœur chérie. Napesi bino pe na mbote ebele nzamba akaniselaka baoyo nyonso bakaniselaka ngai pe baoyo nyonso malgré bazala wana po na nga basoutenaka ngai de près comme de loin. Napesi mbote na président de tous les Abakouk, président Yoshua Ngondi. Na uti tout na président Yoshua, est-ce que Abakouk balamuki bolamuki nanu te bolamuka pona tango ya ko sepelisa mams o sepelisa biso nyonso erango yango tout telema tout sala quelque chose. Otindi te tinda otindi pi déjà bakisa lisusu ezalaka bongo. Olingaka mutu no fo lakisa fo pesa mutu na dimension ya bolingo ozalaka nango mpona ezalaka ndenge wana okopesa mutu te olobi nalingaka ozokanga olingaka ye mena ere akopesa yo obimisa babiloko moko mutu na makolo comprendre te wana mobulu. Napesi mbote na mama Katikanika nake kopesa lisusu mbote na mama Zozo na Inde, merci mama mpona nyonso pe loboko na yo ndenge ezangaka te kokota na kati ya sac mpona kosunga pe babiso, merci énorme. Na ye lelo na réflexion oyo ezo déranger eza pena kitoko te. Yango na tuni groupe Simba nabengi bino combien de fois? 3 fois. Chargé discipline na groupe Simba ezala na pardon pesa wana akombo na yebo tshela yango na se wana. Po yende mutu awasala pena vrai désordre. Mutu azaka chargé kopesa ba suspension na banani eza nani? Bopesa ngana kombo na eponga na oluka na interview so za numéro ne bopesi ngana interview soki suspension ngo ke ezongi etambola lokwa so nini ndenge nini pona nini ayebisa biso Deborah Bombola za suspendu pourquoi po azaki da suspendu babakse susu et puis Simeon Musindondo aza suspendu pourquoi biloko ngana za nango besoin koyeba yango wana eloko etindi ba suspendre bango ezali nini. Bon to supposé te to yebi suspension na bango ezali parce que ba côté ici là nde question na ngezo tina ngana tuna bon. Donc po Gomez banda ba sortie médiatique na ye ya kofinga sila banda na Nigeria kuna afinga ya bimisa na ba vie privée na ye que non abimana madilu afinga sila na ba degré nyonso et puis ezati lelo na ba réseaux sociaux ezate ke ba mona ki yango te soki muta suspension soka mona ki yango te ya Simba asenga ngana pesa ye to asenga biso yango na sengi numéro ne pola tindela ye nanu atala pe nanu marche ya Gomez po Gomez ti lelo alobaka zaka na Simba. Donc Gomez afinga sila asilisa ye respect
tout cas comme mon place basala pesa suspension parce que normalement ngana lengi na mona kaka suspension ne za la forme moko ya réaction ya groupe Simba parce que bana ope ba suspendre Deborah Bombole ainsi que Simeon Musindondo ba suspendre bango seulement parce que ba lekani ba défendre aussi là sikoyo ba joueur la bango peut presque pas lisusu mais sikoyo bosali yango kaka malgré mais sikoyo Gomez pe réclamer toujours que mon président même temps bazala na ya mudu to mona yango hein sikoyo nini mutesali que nini mutesalaka to esala depuis pour que tant Gomez azo finga azo sala ba sortie médiatique wana ya Sony bongo muta réagir ça ata moko te ni groupe Simba pona kolobake toza bana baza bana ya famille moko to calmer bango to sanctionner Gomez to pesa e communiquer moko boye ya boye na boye to monante groupe Simba ko réagir même une fois na tango ba atakaka sila même ya semblant ezala na noté. Voilà pourquoi je continue à dire que muto a suspendaka wana ebite soki disciplinaire soki nani bo pesanga numéro na ye bo yizana na kombo na ye parce que c'est totalement injuste de voir que Gomez avait tout plein droit de venir insulter Sila soit butindaka ye soit bozaka na sima wana soit bozana eloko bongo elekanaka wana yango nde memaka bato ememaka bino tango Gomez azofinga bino boyoka bien po soki kane Simeon alobi soki président afingama année passée makasi ti peut-être lelo eza parce que Gomez ayaka ko manquer respect ayaka bo traiter likambo na source bozo banga Gomez po akoma na poto ayaka Nigeria yango nde lobi bo banga nde question na oto yango na nde eloko bo bangela pena Gomez ka yango na po boko kopesa suspension te eloko te to ndenge azalaka na ya mwindu ana bafinité moko boye na bino yango wana donc Nigeria oyo ya Gomez yango nde bangisa bino koleka bozala mitema malamu ko boyoka pe soni bokati bato nyonso batalaka bino baomona te banyonso batalaka bino batomonaka yango bomona bateatre bino ezotalema te ezobonga te mpo boza na parti pris boza na injustice na kati ya groupe mpo na nini groupe ekokotambola ndenge wana sikoyo ekomi na tour oyo Deborah aleki to Simeon bango nde fo bazwa suspension mpo na nini bango fo bazwa suspension pendant que Gomez bopetikala opesa suspension te pendant que bosala kutu na bamarche bongo bosala bamarche contre Sila soki ezalaki nini retour oyo bato batelemanaki ndenge nini ya kotelemela yango te toyebi te ndenge emema biso wapi bozala bato bozala bahumain bozala plus ou moins juste omoni na mboko makambo esimba te likolo ya bacomportement ya modèle oyo favoritisme donc moto mosusu asali mabe ye uta ye afingi oyo aza mokolo na ye oyo azali parmi banoyo ya Simba parmi bato bapesi na moto azosanctionne bato bapesi forme bango wana bato bapesi sens na Simba Sila moto aye afingi ye asokoli ye penepene ya mwana moko ya Simba afandi aobetele maboko nakopesaka ye bainfo basilisi bakati telefone na bango na groupe ni vu ni koni muta a réagissa te tango muta réagir te population faut réagir population ezwi yango elambi yango ebandi koluka solution kolobaka na bino po bo changer bolinka te siko Sila nde il faut fingama na lolenge wana faut fingama cholama asalama nyonso sans pour autant muta réagir mais bana oyo baye bafingi te namoni ni place soki ezali pardon bolakisanga place ni Simeon afingi Gomez place nini bolakisanga Deborah Bombola afinga Gomez bolakisanga esika nini bana wana batelema babandi koloba na Gomez ndenge Gomez alobaki na Sila
Vraiment beau sunganga beau lakisangango. Peut-être ngande na ebité. À ma connaissance exacte. Si ko ndenge nini mutu asali infraction ya mukie ake makala. Mutu asali ya munene ba pese liberté. Et c'est ça qu'on s'expliquer ndenge nini. Donc na Simba, tout le monde peut insulter Sila sans pour autant être interpellé, sans pour autant être sanctionné. Wana ya normal. Nde na lingi na yeba nini mute sali que vraiment so nazo zingana zonga mwanda mbusima makambo ezolekelanga kaka ezolekelanga na bandenge ebele. N'est-ce pas que je crois qu'en fin 2023 tant bambutu muteleka na 2023 tokota 2024 communiqué moko elekaka peka na nini ya Simbat balobara que désormais batangi bakomba batumo ils ne feront plus partie de Simba. Je suis sûr parce que bayaka répétition te ba émission te salama pona yango na bité soko boyebi bo komelanga ke bayaka répétition te yango na baza sanctionné ainsi de suite. Apparemment batiaka batona mususu na kati ya liste wana kaka pona ba soutenir Simba parce que batona mususu to mona bango. Tant midi poka bazalaka bazwa pe sanction malonga te ndete ko mona bango baye ko senga o pardon papa pona biso ndi ba fingisi et consort mais ke baye ko non hypocrisie dans la monde il y a degré moko impossible. Donc ça là kaka ndé po ba pe sa forme ndenge makele zaki makasi po ba pe sa forme na lettre ba na besoin ya ko expulser si la de Simba ndé bazwa ki ba bakisa mo ba kombo mais en vrai la lettre était pour Sila Bissalo parce que tant aux la réaction na bango ya Simba mobimba face ya ba insulte oyo Sila zwaki oyo la musa mokilinye so po ba moni ke Simba réagir te ba on bazaki sentir ya ko tia ordre ba yebi ko tia ngote ndé tinda ki biso nesto ya ko kota na makambo to ya ko défendre Sila ainsi de suite défense ya Sila ya makasi salami na 2023 hein? Allez-y réfléchir, vous allez voir. 2023, pendant des lamusi. Et bandara nango déjà depuis Kalame. Oyo komaki mbutu pendant Simba Kanga Benda. Et ça 2023. Pour ya couper sa forme na makambo mususu siko eza la claire lelo. Bolingi mutute. Sko kombo na minoko na bino esala nini pendant que bolingi était. Faites votre monde calmement et sans problème. Siko lelo autant bozo sanctionner ba Simeon na banane ezola ki sa injustice parce que so totali pena bien pena Simeon na Gomez. Bana bango po na ngai na misu boy na même na tournage na mwana bango ba bango ba génération moko po Simeon pour le bien sali 9 ans. Boyebi sanga ite ke Gomez sali 20 ans na kati ya Simba. Faux et archi faux. Donc ba génération moko bango ba génération moko ba bundi ba sali ba problème. Bo suspendre Simeon bo poni bo suspendre Gomez te. Simba penana bi Simba sans blague. Donc bango ba ta génération moko tu ba soani boye ko suspendre ba misusu. Baswani kutu pete apesa ke kaka ba avertissement parce que ya manka ki ya na kati ya ndako eza lokola leki moko alamuki azotomogela leki musu po bango leki wana musu manke ya na bango ene na bango eza normal tout à fait normal donc bino azela ki Simeon eza lokola net kazela ki bino bato bazaki chargé ou bien habilité ya kopesa ordre na kati ya désordre réuni na kati ya Simba bokoka yango te botu na kati ya Sinark so basala ndenge nini po bazala ndenge bazala wana Botu na Sinark respect et renyanaka ta Sinark na yebite président Caleb chapeau à toi na peso quand même chapeau pour na point wana ordre eza na kati ya Sinark tant mona ki mama debo akuta okufa awa batu ndenge bazalaki on a senti que respect eza ya degré moko tika la ondima te oromona te mutu moko apelisela moninga nini oyo abanda loba n'importe quoi ezala ate donc quelque part papa na biso ayebi ko gérer batone ou bato atiaka o ba gérer ba yebi ko gérer te baza na parti pris yango mutezo ezo panza musala na bango bongo yango mute yebebisa musala na degré wana parce que so ba yebaki mbele ko za la beauté ça c'est de l'injustice bien que ça nous fout rien mais ezo la bozo la ndé clair bola kisango parce que si la zane sou na besoin Simba te aza vraiment na besoin Simba lisusu te eza parcours eza banzela mutaleka ka oleka na nzela wana et puis voilà quoi apesa pe belé na Simba bu pesa eloko pete vous pensez l'autre savoir faire na yemute commissaire wana parce que place aza wana et belé pe baleka na Simba pe bazwa ngopete so bolobi ko Simba mute pesa eza Simba te eza que nzambe nde aye na Simba aji apesi mpifo ko ko pesa ye wana parce que si ça ne dépendait que de vous mais les msu na minute na injustice zo vivre mais les phases à l'échec mais tellement nzamba bolingo nzamba mawa ndazo pesa ye bangolu o ya wana za nango wana
Donc, Gomez a le droit de manquer Sila, sans pour autant l'être moko, il y a réaction à Simba Salama. Simba tikala ko la réaction mon côté tant que Gomez a finga Sila. Normalement, Simba fallait réagir immédiatement et réagissate. Allez là, on a batantine moko ba ndingari a telemi abani ko ya ko lobape. Vous arrêtez na soni et moi so bolo ba makamusu que non nga na ko pesa ordre awa na ko sala bona ko zonga sabat na nzela balana ko zonga na groupe na bino na nzela parce que ça groupe moko a désordre makasi. Oya ko attaquer Malika zonga sana no groupe na bino na nzela groupe na na vrai désordre banda na botama ba groupe na mona makambote salongo na tikala ko mona ngote et ça le seul groupe oyo o mona désordre moningo na manque de respect on dit ba sala recensement ya bata manque de respect. Il y a pas d'abord ba l'éduquer ba sans famille ba zi ba sangisi bango place moko ba ça la bombe ba ça na kata simba c'est pas normal on vous recrute par rapport à l'impolitesse on vous recrute par rapport au savoir à votre savoir-faire hein pour na mona jamais maman mabele a manqué maman mususu na kata groupe na mona jamais Karine Pala a manqué ba to sala na ba na groupe salongo na mona jamais o molai a manqué papa nani oyo ata za na mbongo te. Papa Kwediti a koufi na sa mabele na tikele ko mona te mutu moko ya ni ata comment il y a des situations difficiles après papa Kwedi avant ça comme na comment situation a koufi na situation difficile mais na tikele ko mona e ata mukolo moko te mwana moko po ya zu ala na poto oli pati o esengoi o nani o mindondo afongo la caméra na ya manqué mutu moko jamais ça s'est jamais fait donc sincèrement makambalo bara par rapport à Simba ya solo que si Mané est à désordre dans le théâtre, parce qu'on a recruté des gens qui sont impolis de naissance, apparemment, pour nous, quand on a Simba, faut vraiment impoli, on a la capacité à commencer à tout respect, sans pour autant qu'on te fasse quelque chose. Parce que vous avez dit que finga batu, tant que finga batu, wana. Donc s'ils ont un problème avec une personne, de le régler, bah na sérieux qu'on régler problème na silaté. Alors on utilise certaines personnes, des impolis de leur groupe qu'ils ont recruté pour l'impolitesse, non pour le savoir-faire du théâtre. Parce qu'on a savoir-faire il y a théâtre. Bah il faut ça la émission lelo. Botika musala la biso botika la mobiso, bino boke ne la théâtre. Boke ne la théâtre. Pour biso ne tozabo, to continue dans le théâtre, parce que to côté na terrain et bino théâtre, to l'équipe bino ko jouer. On a ordre na théâtre, ordre ni théâtre, vous avez des désordre notoire, un désordre organisé qui vous plaît, à votre aise et vous à l'aise. Car rapport na mutu moko, nde bozo baby sanamité ma bon likolo ya mutu moko. Azo déranger bino à ce point. Je suis dépassé. Parce que nga pena zaki muta Simba. Na makambo na robana ko sanctionner nanu. Moi na wana impoli à Gomez. Na bana ko sanctionner ye. Na sanctionner muta zaki na ye pembeni atinda ki ye. Péchanga, bo sanctionner, bo kiti. Moi, je cite les noms parce que je n'insulte personne. Hein. Je vous parle sérieusement. La première personne à sanctionner le Simba, Yakopé ça y est, règlement na banini yakoloba. Eza, Ursule Péchanga. Et elle a reconnu à la face du monde que papa ngam na sala ke ba fingi ça parce que ceux qui aiment tayaka na falon te na fana bata teti la bat. Falon bito dite, mele lelo oyo papa na bonga finga mate. On a compris le jeu de Simba, une maléducation de Simba à partir de Péchanga quand il a sorti Falon Bitodi. Et il y a ça que la ningini ba finga Simba réagissait jamais même pas une fois. Et les gens savaient très bien que Falon Bitodi était envoyé par Péchanga et personne ne réagissait. Jusque-là, personne n'avait réagi. Papa Azala qui on a réagi ça. À l'époque, Simba si la Zala qui n'a aussi la Azala l'autre. Azakine ka muta sala théâtre la mama kamunaye mais na niveau ya lelote. Pourquoi Simba n'avait pas réagi? Pourquoi Simba n'avait pas fait un communiqué depuis tout ce temps-là? Pourquoi Simba a bengi sa Péchanga te parce que moi na to mona kayona yé na ba visibilité nyo so bozala kana yé ndenge ni na koko finga mutu bozala kana yé. Personne ne l'avait dit. Personne ne l'a fait. Donc la vraie soit eza papa mutu abanda ko soutenir Black Ursule Péchanga a dit Narabito di afingaka pour bango moyen ba yamba la moko ezate pour des raisons que nous ignorons tous mam sinda yebi tellement pas lingane ko lobata kanga na munoko yango wana. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui batu na bana o mususu ba fingi pe ni Péchanga ni Gomez bazong si bango na nzela par rapport à bêtise bango basala ki liboso bango ne faut bo sanctionner bango. Bon, mon attaque m'a embossé la bisonne c'est toujours mon anami que vous avez un sérieux problème avec Sila et que vous en encouragez à Olobana été. Vous avez peur de Sila alors. Bobanga kae. Quand vous commencez à et tout le coup mais bobanga mutumoko. Parce que sur bolobi ne bolobara wana po tolandi ba intervention à papa
ya papa na bin ya papa ya Simba alobango clairement que ndenge ezala bango nyonso baza bana na nga c'est que ezalaka hypocrisie barabana na yo te parce que soki bana nyonso baza bana na yo nga na bana na nga na boti 5 6 na boti 3 4 nakoki permettre jamais mwana ntuka aya komanke mwana liboso ou nakoki permettre te mwana katikati ya mibale amanke yaya mwana ya suka azwi ya misato aye azongisi mwana mibale na nzela nga siko na sanctionner mwana ya suka. C'est quelle manière de gérer ça? C'est quel papa qui gère les enfants comme ça? Et ça la bino soni zetan bo sanctionner bana wana. Et ça li bino soni te. Et vous pensez que ndenge bo sanctionner bana wana nde fina bongo suki. C'est la honte. C'est une honte. Normalement, na norme de choses, Simba fallait la parmi ba groupe oyo, mututa ngazo talango, aotala yango eza stable na ba niveau nyonso. Eza stable na kobimisa ba star, eza stable na conduite, eza stable na respect, eza donc il faut la centre de rééducation en quelque sorte. Simba fallait la bongo. Parce que d'abord eza kombo ya nini na biso, ya équipe na biso, eza emblème ya équipe na biso. Tango zo sala musala, il faut sala ngo bien na ba niveau nango. Ndenge papa ti ntengesa na sala musala na ba niveau nyonso. Ozo mona ba maman na ti ba vande, bazalaka na ba âge oyo ba Gomez na ba pechanga bazana ngo ase ba osa ba succès ba maman mabele na banani wana. Ba na ba âge wana. Ba bota ma ba mama mikolo te to bana mona bango pona respect le kai bango makasi to bana mona bango ba mama mikolo. Biso za yibana mikie. Na ba 3e primaire, maman biso otala nini oyo. Groupe salon ba okela lisa biso. Maman li parti banani oyo biso wakela lisa biso ba 3e primaire 4e hein? Allez dormir. Je crois na passé na outil 2e na passé 3e. Oui papa besoin de lingate to ta théâtre na yeko comprendre bato bazala ko pesa ba parents ba idée ba terre théâtre te moi na ke na théâtre te et ça ba groupe le groupe Simba parce que c'est du désordre que je n'ai jamais vu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est une vérité. Et personne ne peut changer ça. Ce que je pense, et je le dis tout haut, je n'insulte personne, je le dis carrément. Vraiment en voyant le carrure que nous voyons au travers de l'image de papa Elombe. En voyant sa manière de se mettre, de parler à la télévision, je ne pouvais jamais croire que dans un groupe où papa est le numéro 1, il pouvait se passer ce que je vois là. Cette injustice de basse classe là. Parce qu'à un certain niveau d'études, on pose certains actes, non pas parce que on veut carrément se venger d'une personne, mais on le fait parce que on veut garder la bonne conduite de ce grand nom que tu as eu à arracher des autres et que tu as fait de ça, bon, je sais pas comment, ta marque déposée, et vous agissez, c'est comme si il y a une légèreté inexplicable dans cette affaire. Il y a une légèreté inexplicable. Et un intellectuel ne peut pas agir comme ça. Jamais. Jamais, jamais. Une personne qui se respecte ne peut pas agir comme ça. Même si tu n'es plus à la prise de décision et que tu avais posé certaines personnes pour prendre des décisions à votre place, tu as toujours l'œil sur ton œuvre. Tu as l'œil sur ton œuvre. Tu ne peux pas permettre à certaines personnes de venir chier, s'il faut le dire, sur tes efforts de plusieurs années, qui aujourd'hui a fait preuve de ça, mais ça prouve à suffisance que ce que nous étions en train de voir dans le groupe Simba, ce n'était que superficiel. Au fond, il y avait de bêtises. Ou depuis un certain moment, il y a eu de bêtises qui se sont accumulées, qui nous ont emmenés à ce que nous avons comme résultat d'aujourd'hui. Comment est-ce possible? Dans ce même groupe, on retrouve de moins âgés qui insultent de plus âgés, sans se gêner, devant leur papa, devant les membres de famille et tout le monde, parce que le jour où moi, je prendrai mon téléphone, allumer, insulter mon grand frère, je vois que toute ma famille sera derrière moi, en train de me huer, de me frapper, de me corriger. Mes oncles, mes tantes et autres vont se lever pour parler. C'est pratiquement impossible que moi, Mireille, que j'allume mon téléphone en train d'insulter un grand. Israël Mutombo, c'est un aîné dans le travail. Il m'a
laissé le desk Bonjour Africa. À la télévision, à Africa Télévision, c'était une émission directe. Peu importe ce que pourrait faire Israël Mutombo, je ne pourrais jamais allumer ma caméra pour le dénigrer. Non. Parce que de lui, j'ai appris certaines choses. Si pas tout, j'ai appris certaines choses. Parce que avant que je ne vienne prendre ce desk, je le suivais à la télévision et je prenais mon temps à écrire, à noter certaines choses. Rien que pour ce respect. Je ne peux pas allumer mon téléphone pour lui manquer du respect. Impossible. Peu importe quoi salama. Nako fingeti. Nako fingeti. Et à la sens te. Toyebi ko se respecter na musala wana. Tokuta ba yakas na Africa Télévision, tokuta ba papi, nani, kauma, tokuta batu. Et on a un respect. Oh, même na kati ya groupe, même quand vous blaguez, tu sens que respect ezali. Moko ta ko manquer moninga na manque aya na ko finga e. Non. Mais vous avez vu tous nous avions vu ici. Combien Gomez a insulté Mams. Akena allait plus loin qu'au traité de Tchel. Elle n'a jamais été interpellée ni sanctionnée. Namona nulle part Simba et Kosolata. Nulle part. Mais ba Siméon, oh ba fingite. Ba Déborah, oh ba fingite. Seulement parce que bah lobby que bah soutenir Mams parce que impolitesse voilà bah on peut faut pas soutenir pourquoi parce que ce qui est impolitesse c'est dans un groupe bongo muto a sali plusieurs années bongo a sali ba film o epé ça papa na biso elombe valeur na mbongo ba kwa kondima ete bango ba ondima bango neloni kande mokilango ekomi na ndenge ekomi ba ondima bango neloni. Donc il faut on peut pas préparer lobby parce que bah na ba bindendi o bazo ya lelo ya ba 18 19 ba manquer pe ba Simeone banani respect. Alors, il faut battre les malambo, ils a manque de respect. Il faut battre les yango. Mais c'est décevant. Papa et Lombe, vous m'avez totalement déçu. Vous décevoir, nga. Naye penda ko conclure tant bat baloba ke aussi ba moté pande baby si théâtre liboso na bando ndimba ngote mais aujourd'hui là où je suis là où je vous parle, je le dis tout haut oui. Il y a une fille que je connais pas le nom, que je vois de fois, ces extraits. Mais madame, s'il vous plaît, je sais pas vous avez quelle éducation, mais quand même, par rapport à votre éducation. Yo mo tant autre situation, on m'a dit que ce que oza penda, oza IGF moi solo, donc faut IGF bien pour voilà IGF ya ko senga yo droit d'auteur, a petit ça yo combo na yo utiliser parce que zo utiliser combo na usage ya mabe. Parce qu'un vrai IGF devrait se lever pour faire taire d'abord, bateau soutenir au bafinga, yaya nabino. Pour ma cambosi la salle, monsieur retire la salle, moi jamais de toute ta vie. Na carrière na on est sur salle. Moi tout le monde mi boki kutu na émission. Si la tira sa émission te, si la tira la salle émission te, boye bisanga si la salle émission wapi. Yo kutu théâtre bétisio mutu edo ki komi IGF komi na nzela na biso. Normalement, bino ba artiste, on a yé bino chaque jour, bino boza batu, faut pas boya rosala la émission. Et là, na sens tellement bozala. Bino boza batu, oh, faut boya ba contenu, oh, ezali na train na musala na bino. Donc, oya ki na théâtre, bon, on a batu baza clair te, ba yebele ba olukate. Là, on a katia musala théâtre, soit disant ya sala théâtre, a koki angote, aya ye kota o a komi IGF. Ya sala nini na katia IGF ango, eloko wa sala ye mona na te. Azaka ye muko ko baluka na katia poto, IGF baluka na poto. Yaya, tu as encore beaucoup à apprendre. Parce que la simple de chose, c'est d'abord si tu es vraiment l'IGF, il faut chercher plutôt la vérité, l'originalité et aussi, surtout, le respect. Un IGF qui n'est pas à mesure de trancher de petits problèmes du genre manque de respect, ya mutu moko X ou Y envers yaya na bino, oyo bino nyo so makolo, bo vanaka na ndaku, tango ya osala télévision, bino bozo ya kolanda, so boya na TV po na ye mutapesa bino guna Simba. So boya na Simba, ce n'est pas en vain, s'il a parmi bato ba motiva bino po na boya Simba. Lelo fongo li pena caméra na yo, soi-disant entre guillemets IGF, ya buzoba, et puis tu cautionnes des bêtises. Yango ndingari ya baby saw mutu ndingari wana baby saw mutu to neni da bankuba bando beto ndia buja o tete boza batuko
bozala bato un moment bosala kezala maramba soni. Vous êtes de grandes filles. Hein? Et ça na biloko mususu nga moko so na vandi na kokote la ngote. Et na biloko mususu na kokote la ngote. Et ça fait partie de chez nous. Madame Kuna Lobate, je préfère me taire sur certains points. Non pas parce que je suis bête, mais parce que vu mon éducation, vu ce que moi je sais, et que je ne peux pas nier la vérité à la face du monde, je reste tranquille devant certaines situations. Même les gens vont comprendre que mon article est calme parce que et le quoi cautionné en mode. Mais quand vous montez, vous allumez vos caméras pour mentir. Théâtre lesquels ibino melisi bino paiement. Théâtre lesquels est belé melisi bango paiement bazan et loko ko sala té. Bazo mona place ba bande la té. Bazo mais la vraie paiement donc ba na théâtre à sala soki 14 tableaux, c'est fini. 14 tableaux na 20 ans, na 15 ans, na 3 films, c'est fini pour elle. Ah mon lelo on y a opé ça té. Na nyanga Holanda héros na héros. Na 20h45, bokomi ba IGF, bokomi ba émission. Moutongo pe bolinga bo manquer respect na sala émission ta mukolo mo à part makamba musala na sala na elo musute. Si la félicitation, oyebi elo linga. Bisalu, félicitations. Mamse, félicitations. Oyebi pende loko yo yaka kosala. Oyebi musala na yo, oliaka na musala na yo, o mata na musala na yo, ba yengo wana ba mbolombolo nyonso wana bazolo ba yeba po na musala ba diembe la combo na yo po na musala. Non, moi je veux être ça quoi. Je veux être ça. Ça me plaît tellement que je sais pas. Donc musala na ngeza journalisme je na ko frapper yango comme il se doit. Mais ba misu théâtre lesquels bango ba ozo tableau te ba obenga bango te faut ba kene ko finga ba na journalisme po ba lo ba mi pesa ba kombo moko boy po et ba to cha bango taka po na théâtre ba jate ko banda lelo ti lobby. Donc soki ba sala impolitesse à faire si la te na mta cha bango ka soki ba tie foin to tie foin banda lelo bo le bela suma ba si la te to ta sona na ta la bango. Toyebisa bango kaka to koisela bango siko ke ko banda lelo ti muta ko beta lisusu kombo asila to ke to tiki nani oyo manda oko mona ndenge na ba chaîne na bango ba fa fionte wana ne tala maka lisute na ebise binote mams wa moleisi mams moleisi mabota na mabango. Donc quelque part non Dieu est compliqué quoi. Donc osali pamboli même pour tes ennemis. Donc mutaye pena le biaza IGF aza contre yo. Allez la ngombongo chaîne netalami na kombo na ye moko ye pas artiste na kombo na ye moko ntina kwani mutaola ndaka ete ko banda lelo ti lobi na to ata sali film na ngo atalango amenga na osa ata 2 gags total c'est ça combien de vues mais azo pambolama pona kombo ya ennemi na ye wana o ya lingite wana azo pambolama mais na yo comprend ba fan mams vanaka na olala no pongi po ndinga zana moi c'est maman na omoni bateli boso bataka like na SB officiel a parmi donc ya zanga que épisode te ya film azalaka wana mais tant on a TV pelisi caméra na e alinga faire quoi abiso que ya ennemi a pioté baba donc baba idolâtre ya dernier niveau ba idolâtre ba deke ba adora ka otang batala ka yo ko ndima te siko pasi azo ebate neni akopusa na pelepele na yo ndeni akoya alobi bon na kene kata na mafinga pe ba pardon comme ke ezongi ya bo suka ndeni pardon pe to comme ko jojango to comme tamizango to tala ba pardon to ko zona ba to ko boya. Donc préparez-vous, assumez-vous. Bosa il a pe ba kombo na bino nanu yaya bosa pe na be fort na ba kombo na bino pe mata. Travailler bandeko na ngai botika keto yango omona na musala boko wate boko ba journaliste dans les vidéos ka boko ba journaliste boko rappel ki journalisme ngo pété boko rappel ko sala pe ba vie pe malonga pété postar tanga lobi sala émission ataka ya elubu botala na Mireille Blanche tanga sala ka azu moi 15 minutes a sala kaka azana a cinéma a sali kaka nini oyo gâteau pancake par exemple omona ba vie ba sala bino siko bino po ache kombo mutu te tant Mireille Blanche sala bilongo ni on a sala na kombo na ye acha kombo mutu musute ye moko Mireille Blanche veut faire des pancakes tant chongo tala ba vu siko yo bino wana boko mi ba journaliste alors ko luka finga kasi la côté la ba tout moko sala ni yo opandi mino zo seka pendant que mobali na ya ndinga ya ko beta okuna na nzela ako nika kayo nzela ozangi soni to ko filmer bino tout to na ba vidéo na ba photo na mais ozi keto ero cha
Ozi komba mutu ozo salela olingo sala kwa oza adversaire na ye pendant que ozalaka adversaire na ye te tim ko yesa oya botira oza adversaire te salela kombo na ote salela na kombo na ote totala na so yeko pesa combien de vues to salela kombo bato ozo kumisa wana totala so yepesa combien de vues. Vous avez un problème hein? Vous êtes des misogynes, vous avez des problèmes sérieux dans la tête hein? Sérieusement bolimbisanga. Faites-vous soigner s'il vous plaît, faites-vous soigner. Pardon, au revoir, bye. Hey.